Ils étaient pour Mouta Sali Boye, Yango, Moutou Passa. Tout le monde y a en 2022 ici, là, et ici, là, dans scoop du siècle. Pour Mouta Sali, il est pressé. N'appelle ça. Tout le monde sort, Nango. Tout le monde, pour Batukolanda, Kolanda, bien. À part plein autre, parce que nous sommes en plein thé, Ferrigo là, c'est pas n'importe quel artiste. Dans le lobby officiellement. So to sali plein thé dans Tambola Boutakala pendant une semaine à Gombe Mobile. Avant. Dans le lobby, il y a so sali plein thé. Baya Luga Congolo dans Tambola Boutakala. Baka c'était que dans Bela Liboma mais on respecte parole dans notre. Parce que Mouto fois côté concert il y a des qu'on a dit héritier et ça bongo. Vient à Bisso Werason pour y comme ça qui est dernier fils. Parce qu'on a dit dernier fils a commis ça qui est mon fois côté à représenter clan Wengen de Ménou. Voilà. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment site na bino yango yo. Site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko okolanda basolo kitoko be mission kitoko ya bino yango donc musu se zati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makabo ebele donc sepeli sabino elongola bino mo ba souci banine donc site na bino yango boyoki yango bisous bisous. Bisous, 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 bisous. Bouloukou Yena Congo Suisse TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous, là, Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna, tu dis qu'il y a une chambre forte de thé. Vraie information, c'est Congo Suisse TV. Bouloukou. Et yo kaso ya Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous appelez bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Il faut retenir Yangwana. Donc, événement où il y a la bongo dans le stade de Martyrs les Alakiers, faire rigoler à part spectacle, à part chant, à part Mambo Nyosoto Yebi qui a Yebi, à part plein autre parce que nous sommes en plein thé, faire rigoler c'est pas n'importe quel artiste. Dans le lobby officiellement, so to sali plein thé dans Tambola Boutakala pendant une semaine à Gombe Mobile. Avant. Dans le lobby, il y a so to sali plein thé. Baya Luga Congolo dans Tambola Boutakala. Baka c'était que dans Bela Liboma mais on respecte parole dans Tambola Boutakala Gombe Mobimba pendant une semaine. Pour dans l'Obanini et ça là m'a jamais pour faire rigoler ça la plein. Et puis ça a plein à craquer. Bissosko to corriger Babylonion sur l'équipe parce que non seulement ils ont un spectacle haut en couleur, mais ils ont la peine que non. Oyemba ya kanda et puis plein ya kanda, on va corriger tout et puis tu as Cadena, tu as Martyr, tu as parce qu'on a bien fait les choses. Et voir même qu'il y a des reproches à Biro, tu es un artiste mabé. Ceux qui ont un bureau, moi, monté ma moto, tu es amateur. Tu es obligé à faire un concert car année au 2022. Ils sont montés au sort, il y a un concert en 2022. Bah plein et salami, spectacle qui m'a cassé. Yango. Concert à Souka, tout le monde. Non, non, comme on voit ça, on va plein. Bon, on a plein, bon, on a stade des déplacés, tu as eu petit de place qui a je pense que Mouto fois côté concert il y a des qu'on a dit sur héritier et ça bongo vient à Bisso Werason pour y comme ça qui est dernier fils. Parce qu'on a dit dernier fils a commis ça qui est mon fois côté à représenter clan Wengen de Ménou. Voilà. Donc faut nous rappeler tout on a vu dans Bisso Werason on a fier na dernier fils il y a clan Wengen. Jamais. Et puis au Luki ba membre ñoo soit clan Wengen boluki ba afan de Chakulenda, boluki be Meli alias, boluki ba Celo Scram, boluki ba Bill Clinton, boluki clan Wengen mobimba boche bango micro chaque fois bossa l'émission na membre moi clan Wengen si vous pouvez poser une question. Boza fier na au dernier fils à salaki na stade. Pour ils étaient pour muta sali boye yango
mutu pasa tomoni awa de 2022 esila esila na scoop du siècle po mutu asali likambo pressé napena sala tomoni sor nango tomoni po bato kolandera bien te ntango batiaki concert na décembre et puis le 25 bakalkulaki yango bien nde siko place ekomi siko mambo ya compétence ya bureau biso tovandaki totali tolobi bamenase ya bambula eza tobanga mbula te mpo topolaki na biso deya na bafane na biso mais totalela matériel so mbula ebeta instrument ekufa musique eza na instrument mie po totya concert na biso na période oyo mbula eza te tolobaki comme towana matambe ya wenge tobeta mpe kaka le 30 juin mais on nous apprendra que le 30 juin défilé ekoza donc moni siko toluka jour na kati ya juin il y a des vidéos oyo ye moko héritier azoloba clair que s'il faut apona entre Werason na Ferregola apona Werason pour Ferregola na eloko ya baaccélé te Ferregola na soutien moko akoapporte te eloko moko oyo Ferregola akopesa eza te je comprends donc à solo la Ferregola na bafaçon moko boye arrogance voilà même moi je n'arrivais pas à comprendre mais eza héritier oyo toyebi ya Watanabe oyo mikolo eleka bandaki kolobaki faire cher de poule chef na biso tout ça eza kaka héritier oyo Ferregola asoutenir ntango azalaki na guerre makasi na maison mère to eza héritier mosusu bachange biso héritier wata na biso tolingaka oyo toyebi to ezaka même héritier nga na mituna ye baquestion pendant ce temps Ferregola a souffri d'incarcération héritier wata osala triomphalisme ya dernier fils ngande na yembi na bango ngande na sali boye Ferregola na eloko abaksela nga te soko tye Werason na Ferregola na apona Werason na nyonso wana soki Ferregola posté héritier te je pense pas que nga na kopesa Ferregola faute jamais 2022 babebisaki yango déjà parce que c'est au Tali fête il y a Halloween il y a la mingi je pense le 31 oui. Le 31 octobre na Corée également je ne sais pas fête il y a Halloween na monde ba célébrer Halloween et en fait il y a ba wa il y a ba mort ba zonga ka loi comme dire na vie pour y fêter voilà bazonga en vie pour y fêter na ba vivant voilà yango bo mona yé non stade bandeko se vide pour tant ya ba mort ko ka ba ko bazonga ba si na lo ba no mambo eza vrai wana stade ya nani ba fêta eh ko tu na ngate wana stade ya nani ngana eza question alors il est tombé le 29 octobre non avait dit le 29 octobre c'était Fally Ipupa Tariq a répondre biso za stade ya nani ya Fally Ipupa na bien ngana ba fêtera Halloween le 31 octobre sauf si pas les 30 ou les 31 octobre. Mais déjà par ça, bah, les 26, bah, les 27, bah, les 28, bah, les 30 octobre, bah, mort wana bayaga déjà. Donc bateau va côté concert wana au moulé le roi bosse pela mutu normal zo bosse pela na ba kufa na ba choro. Ngelo na yebi kulutu wase quoi aza gaulois et puis alingara les padres forts. Et puis asengaki ba gaulois pardon pour na espérer de parler du peuple bien yeba quitter. Si go faut peut-être peu ayebite que les padres annoncé que déjà même dans la conférence de presse qui a robeta martyr na juin loko la yeba akate tanga ya yeba après après longolaka ben informé que était kulu to yeba kité loko lo yebi longola lisusu yebela vitesse à G yebela vitesse à